aka service naza na 7 colis nyonso na zwi na perte te na problème de tala te va monene bo otie biloko pepena oleli ma ya misu mais abalelaka te amakambo toka normal amesika fourmi pour komona yango parce que Jerry Compétence alobelaka ba vraie valeur eye na pe vraiment oyo kozala ata 75 ans ndenge oloba wana yobe na basala yango ke otindi biloko pe boye komi makasi donc na yebisu yo biloko ya pena do atina pena valise mais na modanzo ya valise te eloko sala ngabi yango wana oui le client il faut pas respecter client yango wana l'agence belé ba respecter la client ebele totia biloko tolela ezate agence moko no kocha biloko omo tuna biloko na ngeza bakangele elongi po awa elona sepelaka naka service eza nde likambo ya respect ya ba client pour l'agence eza na ngwe belé po che biloko boleli ebele po che biloko bo ntolela mais awa bazo peso biloko ya koseka ozo kende na ngo ya koseka ina perte ozo ba nini pona aka service asa musala na ndenge esengeli donc aza pena na ligne droite quoi. Salut mesdemoiselles et messieurs, salut Nabandeko tout bozolanda biso à travers le monde. C'est toujours votre humble serviteur Jerry Compétence 207 de la presse. Merci beaucoup Namusala Nasaïla Rabino. Bo acceptera ngai bo sabonaka bo remercier ngai Moussala les continuer toujours en collaboration avec Chic Mampouya Oyazana réalisation. Merci beaucoup Nabino tout bolinga Jerry Compétence. Allez-y comprendre que Jerry Compétence na simana bozomona ba colis bozomona biloko ya danger parce que Jerry Compétence doit un système à buka mona buka kukila. Tant to lobela makambo, il faut to lobela makambo oya malamu. Alors tu veux faire découvrir Bino Lelo parce que Lelo est une émission qui la découverte. Il y a une urgence où ils ont ça la makambu nango ya danger parce que l'agence est nango belé mais ce qui j'ai compétence ça y est c'est que ça la makambu danger. Alors Lelo tu na aka service où ils allaient agence où au lingo tinde loko nyonso même mutuka et koya ozwango na ndenge ya bien parce que siège nango ezali awa na Ntiri na Bandal 334 di tala ndeko tout oza na ndeko na poto ndeko tout opoza na poto agence eza moko aka zosala ba service à danger na ko monopoliser parole te bozomona bino moko ndenge bakoli ezokita mystique a fourmi beaucoup mona yango parce que Jerry Compétence alobelaka ba vraie valeur pour ba agence eza na ngwe belé po che biloko boleli ebele po che biloko bo ntolela mais agence oyo et respectera nos clients parce que les clients est roi. Ils ont des agences qui n'ont pas biloko au moins tout biloko na ngeza bakangele elongi mais awa bazo peso biloko ya koseka ozo kende nango ya koseka tala Chic Mampouya to kotsana bombo de la presse po yepe to moni ya po to solo lango mona mai Jerry Compétence ndenge nini pepele na moni mboka yindi mabe moni opéra na kati aka service toujours tozawana tokotala babiloko kwa ndenge ezokitela tala aka service sous can agence Yandré Kazai awa nde pena kobe kotuma kambezalaka donc biloko tout donc yebisana muntu so walinga chape car na aka service ekoya okozota mani soko tie ekoya po awa elona sepelaka na aka service eza nde likambo ya respect à ba client eloko sala ngabi yango wana oui le client il faut pas respecter client yango wana l'agence belé ba respecter la client ebele totia biloko tolela otie biloko pepena oleli ma ya misu mais abalelaka te amakambo toka normal asotie eloko ndenge otie ndenge okozwila yango te bafongola obatala boye te soko okangaki na scotch noir okuta mpeka na scotch noir et puis expliquer bango ya na ba agence moso otie biloko boye 4 mois pe bu pe bungi pe bato bazwi yango te yango wana tout le monde bagence ebele otie biloko boye opena papa 2 ans oleli eloko nanga na tsaki eloko nanga na tsaki olayo na nani mais soko otie ozwi mbala moko
service à malongezo salama. Babenga aka service. Voilà. Babenga aka service. C'est que ba service des services. Voilà. Alors nati kono mo mke po na tambola pe poto lobisa pe bandeko. Na ebité Chic Mampuya photo lobisa bandeko pour na aka service awa musalezo salama. Bozo mona bino moko conteneur déjà qui ici ba plan. Et puis monsieur Zozo kita. Est-ce que vous comprenez que aka service et zo sala musala nango ba agence ya mayuya pardon peut-être les mingi tala Chic Mampuya to poussa na moi muke to poussa na Chic to poussa na moi muke Chic pardon osengi pena biloko no ye ozwi biloko na nyonso talaka aka service ngala nazala 7 colis nyonso na zwi na pertité na problème tala teva munene boy et na vraiment combien de pouces 75 oui vous ata 75 ans ngolo bawana donc awa un takitoko nyonso agence mususu otie biloko 4 mois ya tika inane kutu oh ya inane Bamelio peke yo komi dinene ebale. Awa tiko taki pampa. Voilà. Donc n'indimité to koma ata na 2 mois. Awa. Donc soki batindi mbala moko. E umela. Ozota la caméra zo bisa bandeko bali pe bazana poto to baza na kisa. Ko yo bwana poto bozo kanisa ko tindela bandeko na bino biloko ou bien boza biloko na bino mo boza na kuna boza besoin ya bosala ka appel na aka service. Donc boza décidé kaka ndo telo no kando zwangu donc mon côté kobunga atelo monte bunga biso yamba batu na ji surtout na agence na biso donc tinde kono yozo loko avant on a quitté Amélie Secret à la memi colline na pété tango kepe na ndaku donc ba merci ebele kaka ngai moi mamna lobaki muto yozo biloko azo seka donc muto azo pese biloko azo seka muto pas zo biloko azo seka exacte ba agence muso yo biloko bakangelo elongi eloko no mongo ezaka bongo te vraiment bako ko yambo kutu te mais loko eza yo mais biso kitoko. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tous continuer, tous toujours na aka service na habité bozo mona bino mo ndenge ba biloko zo kita et puis ba ndeko bazo pesa ba témoignage parce que musala ya malamboti ka ko escroquer batu. Lati na porta drapeau à Congo ceux qui na yeko lobele loko na lobele loko za na valeur parce que drapeau à Congo za na nzoto nanga ba agence ya mayuya ba agence et ko biso ba biloko botika na bokanga nanu bokanga nanu ndinga bien parce que na aka service musala les salama obike ngana mystique fumi 4 ketch na mo ekenda edina na maya na agence mobu mais na ngana tanga comme agence ngwa 4 ketch na ngati le kenda bunga ka boyo kenda kina mai dinda kina mai bo éviter biloko bo sala service ninge agence ezo sala ndeko za la poto oningo tinela ba ndeko no biloko na kin tinda toujours na aka service ko kene pas mansonité mamlu voela te po biloko ko yate ba mbonité ba agence mamboni service ezalaka na quoi mo boy ba problème na ba problème papa yobe de la sala ngo ke otindi biloko pe boye komi makasi donc na ebisio biloko ya pena do tinga pena valise mais na mozo valise te do ebunga ba futa pété et qui n'a perte alors ce que zo banini pona aka service musala aka service asa musala na ndenge sengelia donc aza pena na ligne droite quoi donc ayebi pena ko respecter ba norme d'agence respecter peu ba client ya makasi client awa et pas soit à roi voilà donc client awa za roi mais il faut pas se confier dans l'agence où ils sont crédibles. Soit crédibilité exacte c'est qu'ils sont inutiles. Donc à service à za monto oyo ayebi nan ko respecter nos biloko ya batu nanu awa coller fonga maraté et panza na raté o panza na ki o boy te ndenge e matela ki ndenge ko jela yango panza na raté donc on retour filmer na otali otala pelo moi que no attaque trace mo te que no e panza ni te
et puis okita ote ki oye bukani oye panzani te donc ozongo pena ndenge ozeldo ndenge ochela yango ndenge ozola yango donc aza pena coup de chapeau na aga service aza pena mutu oyo donc nzamba tina ipo asungaka bato ngai nazolela aga service mabe nazolela aga service bozoka ba témoignage tango musala ezosala il faut koloba mieux vaut nakufa na malobo olobaki nakufa na malaria di parce que tozoyebisa ba congolais et puis aza ndeko na bino congolais asala ngo mpona koyede ba congolais parce que ba congolais toleli troleka na oyaya ngai etala musu ndenge ezokita ozomona musu ndenge ezokita donc musala ezosalama. Maître Bogar, n'a pas ça pembeni. Maître Bogar, bonjour. Bonjour. Maître Bogar. Ouais. Amoni opéra, musala musala. Ouais. Si. Musala kitoko. Musala pa kitoko aka service vraiment elengi. Yebisa biso non. Est-ce que bozaka na cohésion bien, même sous batum sous balobi les on ka ba kosi. Est-ce que ba client pena bazaka recepela ta basonga. Mais oza agence mobo ya voiture te. Et puis l'agence moso y pena mo senti pena boulot salama qui mouyi bezate. Donc senti pena que mututu ya zu bablo on est calmement qui toque. Donc ça te bon na mona ki tete. Ah non c'est un code. Donc so mouyi bi ba bloquer ba bon li banda. Donc apena boulonde. Boulot peut pas mettre tant au monde de temps en temps. Maître Bogar dit. Il toque trop. Donc tout ça pena. Donc apena boulot pena ça mandé. Boulot vraiment. Alors ici ba congolais belé bazwa ba okamité ma passe ba tchabe biloko na ba agence ba nyokwama ozobisa bango leloni. Bon ba se confier trop na aka service pour aka service pena ça musala kitoko. Congo ba congolais ba sepela ba mona bla musala kitoko. Donc tout est bien. Donc base après la confiance na biso aka service vraiment servi ba tout qui toque. Donc qui toza vraiment qui tourne dans les bons. Voilà, merci beaucoup. Elengi. Toza na toujours. Ngai bino mo bozomo la car raison kota ezo ba koli mususu. Donc Chine Mapuya. Donc le mois muke na transition, poto pema muke et bon to zonge la lisusu parce que manga na manga di. Il faut que tu aies un service manga. Tala, Malou Voezo, Malou Nsoni, Kangano Agence Nao. Tu vas au Congolais, s'il vous plaît. Chine Mapuya, toquez la image.
Bouka mona Bouka Koukila, j'espère que bon isko ba image parce que to tike la gibi non ba image bon mona télévision za radio té. Jerry Kobetox 207 de la presse na yebisa rabino tam na porta drapeau Congo na kingo na ya pona ba vraie valeur. Bon moni bino mo ndenge biloko izo kita na agence de AK service. Ya on a yebisi tala Mansoni. Manvoela mais c'est le voisin. Kangana na boutique na yo agence na yo tchaka na coin na bino wana parce que bato ba congolais bazolela trop biloko tango ye faut télévision display baby qui tu es bukani client za roi bomoni bino moko ndenge na tikeli bino ba image bombo de la presse kota au région de parce que to komi na suka to tikaki ba image eloba bombo de la presse de 57 au moins ba image ya AK service to moni suka na makambo na Allemagne ba témoignage nayoki na minute oyo agence eza moko na Allemagne voilà ya André Kazai beta biloko Nadine Mutinga pardon Nadine Mutinga soko tindeli loko tindela ngana ba agence wana te oya salité oya bien te tindela ngana AK service obike ngai 4 pera keche kenda tika bien quoi un océan na bouza markenze kenda bouzo breyebe e katana mais AK service ndongo tinda kinongo kozwila André Kazai siko na miki les a expliquer bango na miki les a na pays nini de et en Allemagne tala mwana poto olingo tindela ndekono olingo tinda biloko na kini agence eza moko AK service na kini awa na bandal na veni nini de bana nyonso mikili bango bayebi ke agence eza moko AK service awa na kini koloba te carton liboma AK service nde makambo na Thierry toujours mwana bandali nyonso mwana poto nyonso mwana community agence eza moko to boyaki to loba o Jerry Kobetox mutu garçon na litutu wana lobaka trop na lakisi bino ba image bomoni nazolela AK service mabe nazolela le presse ntieki mabe nazolela chic mampuya mabe jaka nangila nazolela mabe nazolela ba client na ba cliente AK service mabe somo awa soko tindo zwi ndengo tinda kimile kozwi la di nazolela ba maître baza pe ya ba bogar mabe somo tala mwana mai ngai mira yinu na Londres na biki yoza na Londres mais sala na ndenga jeune Allemagne et commandezo mama bela dinganga na Londres toujours mi kona komina bata Londres mabe nazolela bango mabe somo AK service nzambe Nadine Mutinga pardon kotindela ngana ba agence wana te tindela ngana na pardon zana bolingo nanga na agence no tindaki lisusu te biloko ekomaka te Nadine Mutinga pardon na leli pardon kotinda na ba agence wana manzanza te tinda na AK service pardon voilà adresse à motomètre tinda na AK service adomingo nazolo nyoma be tala si déjà la baronne tinda na AK service tous comme na suka j'espère que bomoni nous sale zo salama biloko zo kitaba client bazo zo na koseka ezate ke mutu awe na agence ayeko zo loko akomo bima elongi akokanga est-ce que eloko mutu bungiao yango ngana zo tuna yango mo na zo lela AK service mabe mais kuna soko tindi milelo di et puis loko et influencer na tunanga nini di nini de 57 na ebisio sécurité moko ezawa so bazio aussi mate mofunge nazolela sécurité awa mabe nazolela assurance awa mabe somo surtout likambo etali assurance blaki te awa eloko ebungaka te voilà mère azoboya caméra mère aboyo pesa témoignage à AK service voilà mère alobi mongongo eza bien te nazolela baclient na bacliente AK service mabe nazolela Antonio Sala mabe bareprésentant nango de André Kazai représentant valable l'homme le plus compliqué du monde yakasika na bandisa André Kazai autorité morale
Nazo lelo mabe. Bah qui c'est l'homme le plus compliqué du monde, il dit. L'homme le plus compliqué du monde. Ce qu'on y est, on a 122 outils. Voilà, tu comme il a souka bombo de la presse, Van Sesko staff. Oh ba continue lo ba biloko awa yebisa bango nyonso batine lo biloko na aka service idi. Natike le micro. Nadine Moutinga. Sur le Moutinga de loko aka service. Chibo Moutinga à l'international. Sur Moutinga aka service. À Dolungu 0049. Tinda na aka service. Tala Samba Mbengi. Tinela la koto na aka service. Serge Pato, le mannequin du Paris, mais le nom mabé sur le mot Tinda na aka service. Ah, le presse monté qui, mais le nom mabé, maman José Paloukou, Tinda na aka service. Kuna te, kuna, na lela trop. Tala, les gens n'ont pas continué à se na famille. Ma fille c'est pour être color na France dit, qui est en Allemagne wana dit, Tinda na aka service. Il y a Zoabiloko, 4 pères dans les langues, le vérité des urnes et qui est dans l'océan. Nicolas Bagence, Mike ya mayoto. Drapeau et le belaraba valeur. Voilà, tu comme une souka bandeko bolandi biso à travers ma chaîne Nabino Nyo surtout bolanara sur YouTube. Bolandi biso la chaîne Boubélé na page Facebook. Boya ko tia biloko na aka service parce que nous sommes les salama. Et puis na kini a on toujours na avenue Thierry numéro combien? Avenue Thierry numéro combien? Total déjà pour Batouba soit référence à Malonga. 334 di nazone l'avenue Thierry Mabé 334 boya wanadi na coin et puis siège na on a mis qui les en Allemagne parce que nous salama longezo salama. Merci beaucoup na Chic Mampouya pour azoki bilili au moni nene biloko zo kita betuni baou différence yena différence ma ina mafuta di ndinwambila tekai bintu mu aka service di. Wana beti ndinga na biso. Ah, voilà, tu comme Nasuka, Chic Mampouya, merci beaucoup na image, merci beaucoup na batutu bolanda biso, Jerry Cobetox et Bombo de la presse, Souka na dio. Bon les cas waté. Ah, c'est basiba kanga. Tokuta na la prochaine occasion, mais tinda biloko, on sala bien. Ciao. Bombo, yo bimela côté ni. Nana bimelia.